a mérité ka wa salaire muninga abomi muninga e pa kufi bino bato botikali hein bino bato botikali busala ki bonsinjo bolinga na mibali bomoni oyo komeli baninga e komela pe bino kala mingi te amour a kufi kala mingi te pa kufi basignaki déjà arrêt de mort d'abord mibali. D'après toi et selon toi, tu viens de dire quelque chose d'intelligent. D'après toi, hein? Non seulement tu es moche et vilaine, en plus d'être ça, tu es bête. Et les colonnes au bâtisseur qui m'ont mamabé, il y a quelques heures. Si vous ne pouvez pas compatir avec les autres, faites au moins semblant. Hein? De son vivant, yo pendant qu'on bête à l'issue de Chikeva. De son vivant, yo penza qu'on bête à l'issue de Chikeva. Avec des accusations très graves, tu as des preuves de ce que tu avances là, Pandora, yo vraiment qu'on bête à l'issue de Chikeva, yo yebakiyé. Pandora tozana poto, banane baza agwa na poto, bako porte nos plaintes pour diffamation, Pandora ba yo kanelo. Ozo lukaka problème, Pandora. Ozana bana, tala mutema mabe ya congolais mutakufika la mingi te bo bandi déjà banalise bo ça semblant ko hein au moins pour quelques jours hein faites au moins semblant mutakoti na frigo akoti na morgue kala mingi te pourquoi congolais beaucoup mitema mabe pourquoi hein kobonga te na bataboye kobonga te tu es vilaine longi lokola escargot yo zo luka ba problème hein wapi pema wapi panti oyo ko bunda na batu yo ko bunda na bata Paris yo ko beta lisolo Chikeva yo liwa Chikeva la minute zo rappeler biso liwa ya malolo hein to kunda e bien te na période de Covid tika Pandora tika ba kongoli botika bo ça t'assemble ko de compatir na baninga si vous pouvez pas compatir bo kanga minoko na bino on veut pas vous entendre portez e bende no kufanyama tout finayo yako finga ngali susu nyama nguli bata lizeze morobo o finga nga nini na bimana mobali moko te fete bimata mobali moko oyo finga nga na réseaux sociaux ça va na bimana mobali moko te na ebi yote elo mo te o finga nga na nini zoba ya mwasi réseaux sociaux kota abino na fona finga moi so alekisi na sala eloko te baninga basala analyse na bango buzoba na c'était pour na biso ba star na bango mais o finga nga te o finga nga nini na 1m83 na taille bien na munda bien na poser na ndako na mukanda na so bilobi na kendeki na kei hein o suki na naturel omoni o kizengi zoba ngulu libata o suki na naturel na tala chokoto figi na nini na lobi makam na ngai et c'est langage que moi yo fo zongo bando finga nga o suki na vidéo na ngo tie pa batala po yo za nani check ngai na shampoo pour tout vivre pour les intimes ta la Pandora Zaboui et bon la possible la fingiote la possibilité aux kizengi je viens de vérifier et c'est confirmé aux vraiment kizengi ta la ne recommis l'agitation aux hommes même na masolo moko trop terre à terre aux abouké Pandora au sel en 12 000 live au kolenga c'est la dernière fois que je te réponds c'est la dernière fois la prochaine fois que je vais te répondre c'est que yo me rend dans mon streaming mais ma rend dans la streaming pour yo star disant star de Ngwaku hein star de Ngwaku mais ma rend dans la streaming ou bien tout ça l'octogone au PC ma rendre pour moi pour quand ba rendre tout na beta yo on comprend kanga noa quand on commune agitation au banda ka boye tio yo la sabiso ba kaliso ba do follow hein si telle moza et longi le kola mbembe yo na kino wapi yo za star pona ndima ki yo za star mais ma renda on a streaming to kuma world mais maman la streaming mbebe ou bien ngana to ça octogone na pa pour na zipolo na ba mbata wana yo na makama ba congolais zo sani o lobaki yo komi rwandaise o lela ki dernièrement o lobaki yo komi rwandaise et puis le bangala bloqué yo toi c'est toi goda ko itano komi na agitation yo bloqué je m'en fous on dirait na za libonné na yo o bandi liboma tu viens de m'apprendre que yo bloqué pour te éviter que yo bloqué c'est qui doit se péter la photo oh yo tiens na miniature pona bébé la photo bien faut me prendre mon meilleur profil dans ma kamba boye Pandora même na streaming na ko yali sous na ko yata et puis ça un message pour tous ceux qui pensent que non oh yo na cha yo za goloise comment zo kota makamba ba warrior omoni Mimi Chikeva wana Mimi Chikeva na biso grande sœur na biso ya Panama avant ça même présidente ya ba warrior azana ngai na 2002 avec Bermalou ti à côté maison mère ngala yeba
personnellement dans la maison mère. Voilà ma grande sœur Nabiso. Baboaka est partout, Bakofi, Baboaka est partout. Ça n'a rien à voir les solos, ça n'a rien à voir entre Warrior ou Gaulois. À sa grande sœur Nabiso, dans le Paris, Biso nous sauto yebi. Hein? Bon, mais ma vie virtuelle n'a pas de la réalité. Gamo Gaulois, mais les qui n'a pas de souka za Warrior. N'a bomaye parce que za Warrior, ou bien il y a bomanga parce que n'a Gaulois. Faites marcher un peu votre cerveau là. Hein? Pandora, yo chike vaza vivant. Yo. Mimi, t'as un comment ça va une opportunité. You mangoto vous soit pas. Non, il y a sous tes zoba. La sécurité est beaucoup qui singa rendre Pandora. La sécurité. La sécurité zigidubi. Soit faut bien bébé. D'abord t'as bien ça. Ba comme l'amour a yebi qui quitte, a yebi ni chike vate. Ba comme wana amour ayebi ni teke wana tu bala ni chiki ayebi ni esili kiki amour ayebi krake amour akaka amour lokola kufa akaka amour lokola kufa mimol ndoka ndenge moko pa bimaka na kiki tama moni kiki akake amour mimol soso akomi ko ba o amour abeti mosinjo mais ça bino ke na ndaka ko kote l'amour na makamo santa benina ozo côté l'amour makambo bébé ya la salier siko a payer aye kobeta ya beti nani mimol mosinjo akoma bimela mobala mimol na lobi abo na bengi amour ne ba kezana putu na bengi amour yope yomo na so côté lo alors que yomo kobeta susu mimol kama na mimol mosinjo awa kama bina beti mimol mosinjo ha oui kobeta mimol mosinjo na mobali iki amour li kosamba te côté ici kiki na téléphone à côté ici kiki na appel abi kiki ngana na présenter ngayo kiki lobi nini super Miriam et aussi ko ndenge nini ni bakoma basunga mbeti o mosinjo kiki yango akoma ndenge nini basaka na ngate na kokangisa bango nyoso na ninga bango te ngazo super officier et sili amour akati kiki bayo benga ngana mimol na matoi na nga na ebisi mimo nga bi om mais yo nga to zo ana amour na kiki amour bi yo mo te présenter qui est kiki siko ndenga ni susu yo ko ko sa santa ke amour abeti yo mosinjo na kiki mimo na matoi nanga o me ko landa nongo te kiki za mokonzi to sambisa mokonzi tete et tout pour mimo soda na kiki pe soda Mimo soda amour pe soda. Ngabi o mimo do amour abeti na yo mosinjo te. O te. Nako. Bonga isanta ebisinga ke amour abeti yo mosinjo na kiki. Ngona ngana uti kozonga la amour koswani sai. Ebisinga te amour abeti na nga mosinjo te mais na obenga to solola. Ekosila. Amour ebi ne mimi chike vate. Ayebi na ye mimi chike vate. Kiki akaka amour pour kiki on va dire akabarambo mingi mais pas amour kiki comme pour fondama alors que l'amour ba 1500 alors que kiki pas basi musu akabara ba 200 ba 300 ndetangu ni mon amour baswani selon Mimi Chikeva santa muto yaki ko apprendre que ebité tant santa pas quand même mais l'amour santa muto apprendre que amour comme même ba kiki selon santa lobi ezaki dadi momba so ki dadi momba garçon ma sota mbo so pe na amour so pe mama so mama ba dadi momba likambo yo koma nini Mimi Chikeva aye Kinshasa amour azali na bolingwa kijana te wana za vrai amour azali na bolingwa kijana te mais kiki mutakakaki amour tangu Mimi nani tangu nani Mimi Chikeva yo koma Kinshasa Mimi Chikeva c'est qui sûr akanaki amour makasi akanaki amour ba voice c'est ça mobali na ngai boye na kosala mwana na mabe et tout na kolaseke ngana za fia Goma et tout ngana za mwana Goma et tout akanaki amour mabe makasi et ça ba yo ko ça ba discussion ba mambu ya likelemba so ko moni na Facebook na chaki film moko wana
Tashu mama likelemba. Po Mimi Chikeva aeba inda kwa amour te. Mimi Chikeva aebi amour te. Muta teka ki amour pape sa adresse ya ndaku ya amour. Po Mimi Chikeva si azako ba ki osala amour mabe et tout pour na mobali na ye. E koza kakanda. Mais muta ya pesa ki adresse ya amour. Et pas ya Mimi Chikeva. Tashu wana wazaki mama likelemba ya ba amour. Ton esi bino ke liwa ya amour e uti na groupe ali kelemba. Et oui, bah, prends, mais où tu dans le groupe Ali qui est fait nous dernièrement. Pour Tashuna Suzy Azaki Obala, avec un bon incomplet. Alina qui amour a cédé place na ya kolia, ba pesa mo ye Suzy alia. Amour pas boye qui ko cédé Suzy place parce que amour déjà qui visa na ya shit, asa qui da kalki na ke azo kende chine. Rancune et bandi wana. Na makambu ya likeleba. Et Tashu comme aza pire Suzy. Donc le quoi amour aboya qui ko pesa Suzy nini aboya qui ko cédé ye place na ye nde sika ko ina nyonso nde bongoni mwana batakoti mabele e banda kaka po aboya qui ko cédé place na likelemba. Donc si on te le amour ba kundi maman na likambo za po Suzy ayebisa ki a cédé ye place na likelemba amour aboya qui pour amour déjà joie qui peut visa avec un programme né à kende Chine dadi muba likambo yo komani Mimi Chikeva aye Kinshasa amour azali na bolingo kikiana te on a ezala amour azali na bolingo kikiana te mais kiki mutakakaki amour tangu Mimi nani Mimi Chikeva yo koma Kinshasa Mimi Chikeva c'est qui sûr akanaki amour makasi akanaki amour ba voice c'est ça mobali na ngai boye na kosala mwana na mabe etu na kolakisa ke ngana za fia Goma etu ngana za mwana Goma etu akanaki amour mabe makasi et ça ba yo ko ça ba discussion ba mambu ya likelemba so ko moni na start na Facebook na chaki film ko wana Tashu mama likelemba po Mimi Chikeva ayeba inda kwa amour te. Mimi Chikeva ayebi amour te. Muta teka ki amour pa pesa adresse ya ndaku ya amour. Po Mimi Chikeva si azako ba ki osala amour mabe et tout pour na mobali na ye. E koza kakanda. Mais muta ya pesa ki adresse ya amour. Et pas ya Mimi Chikeva. Tashu wana wazaki mama likelemba ya ba amour. Ton esi bino ke liwa ya amour e uti na groupe ali kelemba. Et oui, bah, prends, mais où tu dans le groupe Ali qui est fait nous dernièrement. Pour Tashuna Suzy Azaki Obala, avec un bon incomplet. Alina qui amour a cédé place na ya kolia, ba pesa mo ye Suzy alia. Amour pas boye qui ko cédé Suzy place parce que amour déjà qui visa na ya shit, asa qui da kalki na ke azo kende Chine. Rancune et bandi wana. Na makambu ya likelemba. Et Tashu comme aza pire Suzy. Donc le quoi amour aboya qui ko pesa Suzy nini aboya qui ko cédé ye place na ye nde sika ko ina nyonso nde bongoni mwana batakoti mabele e banda kaka po aboya qui ko cédé place na likelemba. Donc si on te le amour ba kundi maman na likambo za po Suzy ayebisa ki a cédé ye place na likelemba amour aboya qui pour amour déjà joie qui peut visa avec un programme né à kende Chine. Mamio se banda wana en novembre. Le roi a déjà Tashu azaki na groupe mona Suzy. Ndeta Mimi Chikeva komi na likelemba. Nde Tashu muto apesa Mimi Chikeva adresse ya ndaku ya amour. Tashu muto apesa Mimi Chikeva adresse ya ndaku ya amour. Et ça lui Santa babandi ko so na camarade amour pour atunyo so baluke la amour na novembre wana amour atikala ka na camarade moko nini yo ye penza mutatikala na amour mo batunyo so baluke la amour poka amour e bandaka na mama ya likelemba po amour aboyi ko céder place na ya likelemba et pas Suzy nde ko maki amour kuna ba boy amour kuna ba nde batunyo so ayidaka amour na likelemba basalaki Tashu
moto liboso alie moto mibale alie boyebi tali kelemande ekotaka trouble Mimi Chiki qui a lié les 30 aboti incompréhension lokola camarade d'amour Mimi liyo au monde un message au monde des tombes super ezali un peu bien ezalo kuta soki pasteur wana alukaki vraiment maman Mimi Chiki va angai ya chez biso na lemba atindi atana na kichasa par église na eza poto za pe anakini ko jamais pasteur ozaka na église moko na poto a église ezate ba cellule ezala même cette église na munene eza en poto mais aba ba cellule na ezala soki na poto kuna ba monanité anakina ba cellule na ya tini membre ya cellule neta moko aye na lemba et pas biso afandisi famille alobi nota na bengi Mimi Chikeva pasteur na biso bengi Mimi Chikeva ayambe na téléphone te azoluka ba rendez-vous nyos azo répondre yete tala boye professeur Zolier akokufa biso moko famille tonga to bengai bon en fait bon soki ya mona ko gezali kamo personnel privé pour alo banka yenae tête à tête monter que bino ba intervention nous tombe sous bosali mabe quelque part ndeti yena lobe na TV ça sous privé te ya lobe imuta banzima banjo lobe na TV ka okufa ya sous privé te est-ce que bino nde bolanda ki ko mona ki façon zo be la professeur ngira ki na kanda ya mama Mimi Chikeva ou aki na kanda te ndo ba ndenge ke non ndenge professeur pe sa mama ba fena ngambi to façon na moi na loba ndo ndire ne ça kanda za un problème ne papa so za poso offrande et puis ça tinde là pese mo de passe na yo ya M-Pesa soit ni so tina ba ndenge na photo pendant na kiano poto te na sir Mimi Chikeva benga ngakaka on va na on sir tongo papa so za posa mo et puis ça tinde là pour le pasteur trop ne mamba corona 19 o ndenge et ça pasteur trop ba mo senga ba mbongo ka ba M-Pesa ba tina ba mais yozo ba mambo covid-19 ba pasteur au senga ba la mais ya ça na poto quand même est-ce qu'il y a a singa ba mbongo tout ça le gars singa ba mo pourquoi pas bon ba liana en France bon habiter ba pasteur ba liana en France mais biso il parle to la poto ko déjà sambela sala donc aza interosel nzambe interosel pe mambo ya ye pour na et servir pour poto za le roi a été quand même a oko bando singa ka olendisa ka mbongo ba peso me kuna mbongo ba pesa on pa mbate ndina mona ya pasteur na jamais ya sala na poto te sala na ba poche mona poto ya sala na ba poche ya ba ndimi na église poso ki va pasteur sala nga luka Mimi Chikeva banenge tout anga zwaye au ya dia na ba poche ba sali na ye wana sko yo mto bito mama Mimi Chikeva mtaipsa ko comme temo ko le kana émission o ba dia na ba poche ya ba ndimi na ye wanga mna lobi mama Mimi Chikeva jamais rotina ma ba bon loba pour passer à l'okuta attends to calculer on ressemble on calculer ta pasteur ana témoin trop zoba ozolanda moko ya mwana bino en tout cas aussi un peu pas na ndenge ba bi famille Chikeva bazaka respect au moni yo mwana muke na bango bini ko ba tonalité moko ikolo et pas pasteur wana en tout cas ba te belé ba banga ba kase et c'est que na famille Chikeva bazaka na ba pomba pe ba basi ba zuga non pour pasteur lobi mabe pour pasteur lobi mabe pasteur manquer ma casse atungisi fa motema vraiment ya libota mobimba to parce que motema lo mo ba salité wana ti liwa alo ba ma Mimi Chikeva ku fa on mo vraiment vana yena bina loba ya altika biloba loba alo ko lo mso loba so pour ça mon pasteur vraiment répétant le sopé ça on peut akabana mama social akabana on peut ça